na la sanki appel oyo pour na bandeko na ngai nyonso libota na nga na vivre na bango lelo eza date ya lelo eza le 10 février o mama na nga kufaki aosala deux ans na mabele lelo na bango bamakoki na bango pona ko bongisa oyo ezalaki tombe ya mama batindeli ngai baimage lelo vraiment esalinga bien napesi mbote epa kokobar na ngai da morte. Yeah. Demos obrigado a Deus, Ele que dá e Ele que recebe. Pour la deuxième année, il y a maman Bokilo depuis Akoufaki depuis 2023 le 10 février. Les deuxième année dans ma vérité maquée c'est Niki grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité. Ouzeiki Salou. C'est votre humble présentatrice et maman vérité maquée c'est Niki, autrement dit la polyvalente, sans oublier 4 fois maman bakopé sans raison bien n'a pas tort. Vraiment micro na biso ya Vema Ki TV eza na populaire. Donc tango to kiti na populaire c'est que il y a quelque chose makambo moko eza awa oyo sengi ke to lobela yango pe to panza yango sango na monde entier. Vraiment lelo eza le 10 février 2025. Mais ezala ki na makelele moko ezala ki na tamoko ya tristesse oyo elekela ki biso le 10 février na 2023 qui perdre la servante de Dieu, notre maman Blandine Kapanzi. Lelo eza messi abakufite, mais tu dois rendre action de grâce. Tu comprendre que notre Dieu, Zambé Nabiso, Aza le maître des temps et des circonstances. Alors, il y a des circonstances, et sans oublier, na proverbe makomi lobby, il y a un temps pour tous, c'est un temps to botamaka, et ça peut un temps to kufaka. Kokufa pona biso ba na Nzambe eza kokufa te eza pongi. Donc lelo na ye kokutana na libota na nga lisusu oto ye pona ko célébrer na mémoire ya notre maman la servante de Dieu. Vraiment na plateau na ngai naza na moto nazo yamba aza mieux placé pona koloba nyonso. Sans plus tarder nazo kotisa moto yaza mieux placé pour nous expliquer biso raison ya journée à lelo raison ya rencontre oyo ndenge asangisi biso wana na plateau nanga nazo kotisa Rigene Kabemba autrement dit les Yakobo. Ah, merci beaucoup. Il y a tout ça déjà awa babonné tout y avait Vema Ki TV toye kolela mais toye pena kolela te tokolela na kati mais libanda toko sepela po toza ba na Nzambe Bible lobi liwa po na biso ba na Nzambe eza pongi yango nazo passer déjà invité nanga comme ça expliquer biso malamu raison ya journée à lelo kono ite bonne Vema vérité ma question naebisayo somo naebisayo vraiment na sepeli pena na passage na bino pour oza parler na yo famille na sepeli vraiment na la sanki appel oyo pour na bandeko na ngai nyonso libota na nga na vivre na bango lelo eza date ya lelo eza le 10 février o mama na nga kufaki aosala deux ans na mabele lelo. Donc yango wana et puis na ba épreuve oyo lekaki nazaki penza na ba makokite ya ko sepelisa mama na nga na ba forme oyo na lingaki pena na sepelisa e pour azaki être moko cher maman boboto maman moko solaka na bana nyonso akabolaka te tout le monde ayebi Vema Ki oyebi yango na lingaki na célébrer journée ya lelo loko Nzambe apesinga mwa makoki yango wana yango na lingaki na lokola zana bon moité moi liango boezate donc vomena sala eloko moko boye ezana mémoire na ye ata liango boité na maboko mais place azali nzoto nde mutekufa molimo esirkila ketala. OK, merci beaucoup. Nzoto nde ekufa molimo esirkilaka etala kabiso siko tokoyeba Rigene Kabemba azanani epa ya notre défunte maman Blandine. Ouais, on a péné dans la deuxième position et pas maman.
Ya ngana deuxième fils ya maman, premier fils c'est ça grand frère nanga Guy Kabemba. Na PC mot place azali grand frère propre Abara toujours. Voilà, on a grand frère nanga et puis ngane na landi. Ngana landi après CCAE, maître JC 4 tôt le catalogue. Après JC et patience. Double Kabemba on a remplacé ce maman. Après patience et Eli que son âme repose en paix, tu perdras. Que son âme repose en paix, place Azali, petit frère. Le long nazo honoré bino, ezaka ya mama te, eza ya petit frère nanga Eli, que ton âme repose en paix, place Azali. Eza ya papa nanga o abotinga e Kabemba Faustin. Donc le long lingana sepel sabango tout. Donc après Eli wanande et kolanda Glody. Après Glody et esko Chris au monde na posta otunanga jumsumwa na kitoko boye banini Chris Kabemba. Yeo anasko yesko mutasuki se wana. Donc tu perdras moko o to tikala yango na ebisio wana donc. Ngana za deuxième position. Mais avec esprit siko ebele. OK. Ya limo ebele. Siko to lingana to yeba Rigene Kabemba. Et ça qui ont des po et l'on se mataramutu c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle et puis projet tout likansimoko ko e bandarabiso na kata mutema ti omonike na memango na réalisation et ça la mabongo et ça qui ont des ni tam soutango lala ina pongi ozo raisonner maman zo sala déjà deuxième année na mabele deuxième année et ça qui ont des ni tango bimisi likansio te ya liboso et ça lenga na plaisir pour na mona ki na rêve ba 2 semaines passées na lele na rêve na ndoto na moni yae ponzo te nemte kufa molimo kufa te soko za molimo o comprendre que te akufara na nzoto na molimo za depuis ça za sous mosal na nzambe donc akoma ange moko o nzambe abakisa likolo na ba ange ba protéger biso so ya koma sous moko ba bakisa on comprend donc c'est la sengo wana donc si na sali logo boye nanga moso na vandi boye. Donc, il y a un abegi tokole la mouké, toko sepe la sugo et belé. Donc, sentiment dans un lelo, donc na habité. Siko, merci beaucoup. Message nous copie ça na famille Kabemba Nyons. Au baza partout dans le monde, au baza Landa biso. Message nous copie ça bango pour na kolemba mémoire ya Mama Blandine Mkola lelo. Message nanga makasi ezali, ba frère nanga. Libota nanga, famille Kabemba, famille Kwazitela, famille Makwata, famille Gitumbu, bino nyonso, oeza moko ya frère na bino ya ndako, oeza moko ya mwana na bino, na yebi ke journal lelo, sinon sola boy biso tout ozana ba appel vidéo to sola na minute bo mona nini o to sala awa na Congo, na Luanda, kuna na Congo, tikuna na poto, na minute to célébrer journée oeza ki ya maman. Donc na pesi ba frère na ngambote. Na pesi libote na ngambo mbote place bazali to concentré journal le za na mémoire à maman biso tout aux années 5 to le la muke meto sepelande belé place bino so bozali na bi que to za na ba appel air nyo so to solo la ba coup de chapeau na bino place bozali donc yango wana. OK, merci beaucoup na famille Kabemba nyonso boza partout dans le monde ya bino yo moko na kati ya libota ya famille Kabemba nazo kanisa mukolo moko tangu notre maman Blandine azaka en vie. Na voyage moko Rigene Kabemba basaka na Congo RDC. Na lobby Mama Blandine tindelanga nzombo na bleba. To sololaka, to sekaka. Moi to zonsinga sujua nga. To lobby ka nzamba za lokumu. To san likamba kolobate na koma ko tungisa Rigene nzombo na ngai bleba na Mama Blandine tindelinga nzombo na ngai bleba na ngai. Nzambe muta décidera nyonso le lobby ezala ki tour à Mama Blandine lobby kozala pe tour à Mama Vérité lobby kozala pe tour à Rigene Kabemba lobby kune kozala pe tour ya Michael Mayola et kozala tour ya mutu nyonso toza na choix te. Merci beaucoup. Merci à trop VMAC international nabi ko accompagner biso na soirée ti air soirée qui est aussi là. Merci vraiment na CP na passage na pesi mbote na mututu oyo assister na minute oyo soyez les bienvenus na mututu orienté le passage à bienvenue mututu oyo participer na ngato le la muketo CP le belé na pesi merci et puis soirée bandinde siko na yebi que tozana ba interview tozana ba live ba loba famille loba tout ça donc aux années ti intra Dakar ya soirée. Merci Nabi que tous ensemble. Merci Naoli sous vérité maquette c'est VMAC international. Merci. Tu vas ça ça bien. Bon, ça bien en fait. Équipe
Jamais pour la oui, merci. Ok. Merci beaucoup. Toza a déjà. To comme na biso na fin. Il y a un message au Tozaki ko pesa message c'est que siko ba remerciement ezanga te biso to sangani a eza pe na bato ba sangani na Congo RDC ba sangani na Europe baza ko mériter remerciement et au salamala. Ouais, na profiter pena pour nous remercier ba responsable na ngai au tout ba che ba moyen na bango ba makoki na bango pour na ko bongisa oizaki tomu ya mama batini nga ba image lelo vraiment et ça linga bien na pesi mbote et pas koko bar na ngai koko na ngai avo Gigal Zenga mambo Gigal Zenga mambo prêtre yem takanga kota ba mo ba beati na ba seku na ba siri tu kuno mona na kinga bwana wana koko bar na ngwa ba siri na biso yepe na mutasali ba mwana tu na profiter na pesa mbote pas tonton Lia Kapanzi un vrai Lia. Parce que comme on a un Lia, et où t'en est-ce pas oncle Nanga? Est-ce qu'on a un vrai Lia? Il y a un vrai Lia, après ce qu'on a est-ce qu'on a na profité na pesa mbote, et puis na pesa sous son mbote, na Allemagne côté Mamalek Nanga Zali, et Meka Panzi. Ma pasteur Moulongani a pasteur Afo Moudiandam, apôtre Afo. Na ça que apôtre Afo mon je me soutenu sur donc na profiter na pesa mbote pasteur Afo Mudiandambu merci papa bola mo pour la rater na nyonso wana nazaka mwana boza ba parents nanga solem susu et kenda ki marque molem su papa sepela ete na mwana na sengi bolimbisi pour papa epsenga bi il faut senga bolimbisi en public tant que mwana mayele tant que mwana botosi yango na ko senga papa nanga fo bolimbisi. Pasteur Afo, na sing bolimbis na kombo ya Nzambe, oza mosali na Nzambe. Na sing bolimbis na olem sus na sala ke sepel sakiote. Oza papa nanga. Na pesi merci na mama Emeka Panzi. Na pesi merci makasi na Patience Gitumbu. Mo passant. Ye alekasko mutamba na soin. Aleka na makulusu na soin. Patron mosko alobate. Patron morara calme. O mona ya da na nzela okota ona. Patience Gitumbu. Muto afutela nga batike de Luanda tina Congo pour assister na maman ye Patience Gitumbu mutu a contribué pepo au mona mangamo ele kabo na pesi mbote pa ve nanga Gomer Gitumbu ve o alendi sanga na ba conseil ve Gomer Igwe nga benge Igwe na pesi mbote na profiter lisusu na kopesa mbote na ba mi ba frère nanga o tout ba soutenir nga de près de loin na pesi bango mbote ba spiritas bana wata bana goga na profiter ko pesa bango mbote na pesi mbote nanga na congolaise mobimba champion gelo ya judo gesho muto asimbi congolaise wana na minute po ozata nae po il faut apprécier l'homme à son époque aux époques nae champion gelo ya judo na pesi impresario Manouche mbote mutu moko ya nga ba DDD mutu nanga yo yebi yo ko na 1 abaxio 1 salide au moins ça on a bien solution au ko na 2 abaxio 3 Manouche impresario o ayebi wana obete sko masula kati na mona sko ba irachumba grand gira ba libo solution pour fona moni lelo nanzima na remercier batu o ba edanga na zara na bango bien na pesi grand gira mbote na pesi masananga igeluvelela ba ba sistanga o bazananga R2 luvelela ye apale banda ba Congo na pesi Prince Masala mbote kuludima na pesi libote na ngota congolaise Nadine Luya Lumbote na pesi Celeste Bezo mbote na pesi Tisia Balelo mbote o tout a soutenir kinga na batana nga to ba galère na pesi mbote o pe na bosani ay baga ke toza oker na pesi mbote libota mobimba Patience Kabemba doublé yo et maram to sola yo tikala maman akadre ba petu na mère otikala maman akadre ba petu na merci na losambo ko baka na losambo yango eza oyo richesse maman tikela biso mère atikela biso mbongo te ve magbiso za bato batika rien na ba palais père azana na balar mère azana na balar danger ya danger na zo epsa on comprend mais lelo batika rien to bénéficier na elo te son expliquer msunde et comment ko passer on comprend que était monté tellement que spiritu tu yanga gwenta maramu susu mais aux est-ce que tant on zamba sali grâce tant on zamba fongoli makambo
yango na profite ko sa patience Kabemba double lenda wana petit nanga Glody Kabemba lenda wana catalogue Bene la Katangaise lenda wana mwana mama na moni ba Chris oazo kanga siko makambo na minute Jessie Matador na pesi mamundele mbote tout le monde oazo la vidéo on a vu que tous en bango na ba live mbote na libota na nga mobimba place tout bazali o nyonso asukena nga des près de lui na conseil na pesi pe na mbote na remercier tout. Merci beaucoup mbote na bino nyonso mbote na bino nyonso nzambe apambola bino biso awa tozo continuer tozana bino longo bye bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde tolobaki toza apona kolembrar mémoire ya notre maman pasteur Blandine Kapanzi toza déjà biso nyonso a famille ezali côté papa oyo aboti Rigene Kabemba autrement dit Yakobo toza na baspirta ba fan club ya héritier Watanabe bazali famille pe côté ya maman Blandine Kapanzi baza awa vraiment tozo fongola déjà séance na biso poto banda makambo yango ndenge ezalaka à tout à l'heure là na représenter bino famille pe bakolobata liloba moko pona mémoire ya notre maman pasteur Blandine Kapanzi vraiment bolanda biso toujours na système mawa tolela côté musu toseka toana choix te ezalwa ya nature bolanda biso à suivre pour micro na biso ya VMAC TV ezotambola na kati ya famille tozana ba papa awa tokoyi ba papa azanani bono iti papa bono iti mama ah tomoni papa pe na kati ya manifestation na biso papa on s'est présenté ozanani na kati ya famille to et pas ya maman Blandine. Bon, tokotelema na pause na CT. Merci beaucoup. Merci papa. Merci mingi na parole. Ngai naza grand frère Yakobo Lia. Grand frère, son ami grand frère. C'est moi qui représente toute la famille. Pas maman Blandine Osana. Maman Blandine, aza maman. Aza maman, mais na ndenge penda ya famille na obenge bokilo. Parce que papa ya Lia Kobo aza noko na ngai. Donc maman na ngai aza ndeko na ye. Moi je représente na côté papa. C'est-à-dire ndenge papa aza te ngaza mona tata mwasi. Ngap naza papa. Donc naza grand frère na ye propre. Awa toye awa toye pour la deuxième année. Yaye maman Bokilo depuis Akoufaki depuis 2023 le 10 février. Le deuxième année na mabele yangwana toye awa. Ok, merci beaucoup papa. Message eko zani na famille Kabemba baza partout ba Hollande biso. Message nga na ropesa ezaka ke non bandeko musu baza awa te, ba musu baza na Poto, ba musu baza na Kishasa, ba musu baza na Kikwit, na Bandundu, ba musu toza na bango mi baza empêché. Alors ba o ba yete, ba musu ba bengi ba sengi ba excuse parce que disponibilité ezalaki te baya. Donc les lobbies toye biso batoza présent toza disponible toye to la babi lela na ba obazo lela. Donc à part biso famille ezana ba ndeko ba camarade oya ngai ba camarade oya ye na ba ndeko musu balandi biso. Merci beaucoup papa. Message ekoza nini na bato bandimi na liwa te qui existe. Non, au moni neti likambo liwa en tout cas eza inévitable. Mutu mo wa éviter en côté. Donc les londe de la maman lobi koza la pe tour nanga lobi tour à mususu. Ya mutu mususu donc liwa ezali, Dieu existe. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps vraiment eza loi ya nati ndengo lobi. Voilà les mots. Donc il y a un temps pour tout. Au botama, au kola, ti au kufa. Donc liwa ezali. Donc mututu à s'attendre dans la mingi vraiment na voix ya prière ya ressemble to yebike lobi na kokende mena préparer place na rosala. Vraiment on a zana on a rolo bayangona vi bino nyos na remercier bino presse nyonso baye merci na bino vraiment c'est pas facile batumsu ba wuti mosika
Bazana Bissoawa, merci Mingi. Et puis d'ailleurs, Rosanna Momoussou peut-être, na rolo bapé na katia batu na sima. Ya, merci beaucoup papa na CP. Ya tomoni ope na katia raconte na biso ya lelo pour na ko célébrer na mémoire ya notre maman défunte, maman Blandine Kapandi. Osana na katia famille. Ouais, naza vraiment famille dans le sens que tout ça ami. Alors, dans quatre amitiés, on a toujours amis et déjà famille. Et en gros, pour commémorer toujours la journée à l'élo pour la maman. Quel message est-ce que na bateau Baolanda biso na makambo est concerné liwa? Vraiment, pour na bateau Baolanda biso, tu es bien que liwa, et ça, il est quoi pas si à mawa. Baloba que tango esengo, o sepela na bateau bazo sepela tango pasi. Olela na ba o bazolela yango toye na moment oyo poto participer pasi wana et c'est on ensemble na la famille na biso. Merci beaucoup. Merci. TV toujours micro na biso ezotambola balobi to prioriser liboso famille biso nyonso tosangana dolaka famille mais micro na biso siko na famille pena bato bayeba mama Blandine bana na source ti lelo ndenge atiki biso bono tu na sepelo mo ngai pelo kola. OK, merci beaucoup papa pour la présence na yo. Papa, on s'est présenté aux Anani, na quatre familles, aux Anani, pas ma Blandine. Nga moi ma Blandine, donc naza ya Rigen. Ma Blandine, aza maman nangai, donc maman leki nangai. Donc moi c'est papa leki nangai, donc Rigen aza leki nangai. Donc abota mingai na memie. Donc ma Blandine aza ki maman nangai pena. OK, merci beaucoup papa. Journal et le Salibinonde. Et Salibiso passi. Salibiso passi depuis maman Kenda, ça fait 2 ans. Salibiso passi. Et ça liwat, liwe za ka bongo ça la passi mais maman ça Kenda ke zanzela la biso nyonso. Yango lelo to sangania wa poto kabola mawana. Na batu msupe bazala kite, ba msupe ba yeba kite. Lelo mbe to vandi poto kabola mawana ya maman na biso. OK, merci beaucoup papa. Na sauté moi beta papa ko se présenter dans bateau ba Holanda biso ba yeba kombono. Comme on a eu patience. Comme on a patience Gitumbu. C'est comme message que zani na batu nyonso famille kabemba mobimba bango pe bazana kini bazana direct na biso ba Holanda biso message ni ko pesa bango ko pesa bango sous makasi et pesa bango esengo malgré ko lela mais ba sepela na message outi papa message ezaka moko ezaliwa yango nde kabol biso na mama na biso yango lelo biso tovanda na Angola poto kabola mawana ya 2 ans ya liwa ya mama na biso donc bango kuna pe bavandi place bavandi baza na esengo na mawa donc ezan zela na biso nyonso donc message nangaka yango wana toza ensemble na bango. OK papa pona osukisa eza mutu moko oya organiser événement pour esangisi biso lelo Rigen Kabemba autrement dit Yakobo aza mwana leki pa na bino message ni boko pese pona ko penser na likamakasio te eloko asaleza eloko makasi likanisi wana même nga moko nazalaki nango te donc likanisi oyo azwi oyo asali eza eloko moko ya makasi donc nzamba pambola ye na eloko oyo ya sali donc yakende ka liboso. OK, merci beaucoup Rigen Kabemba autrement dit Yakobo wana malobe bimi na monoko grand frère kende toujours liboso tambola pe malamu na vipo oyo aza ko se préserver komi batela koyeba place a rota matambe na ye wana na kendara musika yango na bosa oyebisa yo ye aza grand frère nanga mais ce qu'on a mon grand frère nanga te ya da père nanga ye bena papa nanga na kila nanga père nanga o akolisa nga na idéologie o afongola nga ba porte atana betele 4 heures atana benye 6 heures les mots la benga kutu te mais na yaka na porte na telemi na fini son être atata ki na pongi o la muka aoya akokisa posa nanga pe aza le seul mutu oyo asala ke na bima de Angola ti Congo Kinshasa na kino la maman na mona olobela ngo pe mingi tina ba publication Facebook te bola mo polarité Vemak bola mo polarité yango mona to continuer ko sa bolamu poto fongola ba porte na biso liboso on a sali oyo ezelo mo boye batulem su ba trouvango kaka
et l'eau boue mais ce qu'on c'est l'esprit. On a peur dans un groupement. Papa dans un groupement. Père à Botinga. Jour à Odae, avant d'abouer en pleine séance, à Odae, quand tu as maman, si maman bi doit sentir nanga pesa garçon na la tête. On a peur nanga avant d'aller, peur nanga groupement. Et là quoi salawana. Donc à côté sangelo moboé, o ezaki katsina ya côté sangosko katsina. Ya on a c'est la maramu, c'est l'esprit. Ya on a solayo, yé aza papa. Que je les dois le respect. Papa, nous sommes wana. Baza mi balete mi satute. Aza papa. Pour beaucoup boto ma 19 famille mais mutu na mutu azana mutema na ye. Siko ye mutema na ye, eza différent. Ya on a sepé na soirée à lelo na honoré makasi ye. Soirée à lelo. Na sala ki on mais pour na honoré ye. Na o asala ya bolamu et pas na bolamu et polarité. Merci beaucoup Michael Mayol na ma caméra bolamu et polarité. Toza toujours honoré mémoire ya maman Blandine Kapandi. Notre maman pasteur paix à son âme. Akoba ko vivre na kimia, il a repé na kimia na loboko mobali ya tata. À suivre. Boa noite, família. Estamos aqui no dia do óbito da minha avó. Felizmente, perdemos uma pessoa mais importante na nossa vida, mas falam que tudo acontece pela graça de Deus, né? Aqui estamos mais uma vez festejar ou passar os 40 dias dele da morte. Demos obrigado a Deus, Ele que dá e Ele que recebe. O que vou pedir à sua família, muitas ajudas, muitas oração e Deus vos abençoe.
Comment